Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, 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 mingi na bino soto ba bolinga mama ili ani tuna pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko bazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande ko na ngai, boni ba santé. Est-ce que vous allez bien bande ko na ngai? Wa malamu. Mbote, mingi na bino soto ba bolinga mama ili ani tuna pesi bino mbote. Je vous espère que vous allez bien. De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba moazo bate le kimia ezali bino pe na côté na bino bozandengeni. Alors faites-moi savoir si vous allez bien. Merci mingi na bino soto ba bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka mama ili ani tu. Merci mingi na ba ebanga ba vrai na ngai. Merci mingi na bandeko na nga ba vrai ba openza ba linga ka mama ili ani tu na nenga bo solo na sel bino ba bizu na bino ebele. Merci na ba abonné na ngai asika. Ceux qui zamba no liboso ndeko kuta na émission oyo to sala ka émission na biso mingi sur le mariage. Nous parlons de tout et de rien, du vrai, du vécu. Yango makambo oyo biso to solo kana kati ya Eliane Nitu TV. Yango de to solo kana kati ya Eliane Nitu TV na lobaka toujours que émission ngeza rapona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa wana na kiko tale bae bangai ya motema wana na kiko pesa bambote na ba oyo ya ngai penza sona bi ya nga penza na kiko pesa bambote na ba grande dame. Soko za mutakanda kotala ngate po osepela no na ngai te. Somo za mutakanda oza mutaketo kotala ngate po okosepela na ngate. Et surtout soko moni ko ozali vraiment fanatique et révolté kotala te parce que okosepela no na ngai te po ngai na kalanga muta ya esengo ko sekande vi na ngai esengo nde makamu na ngai. Alors yo somo za mutakanda kotala no ngate po osepela no na ngai te. Voilà, c'est parti. Wana na kiko pesa ba mbote na ngai belé à la grande dame. Ok, grande dame na ko pesa mbote na ngai belé na mama Alia Alidor, la maman de notre star Didi Stone. Na chio na poche. Maman Eugénie Mongai pour moi de mon cœur. Je te fais de gros bisous kamata ba bisous na yo yango wana. Boki ba mbote sezo kinde ba bisous na yo yango wana. Lisal c'est famille du cœur bino tout na sel bino ba bisous boka mata ba bisous na bino nyo surtout on est ensemble. Boka mata ba bisous na sel bino vraiment ba gros bisous. Lisal c'est famille du cœur bomoko. Lisal c'est famille du cœur bomoko. Lauriane Malolo, je te fais de gros bisous. Lauriane Malolo, moi c'est à taille, moi c'est à Mwindu. Kamata ba bisous na yo pays. Yango, je te fais de gros bisous. Ba bisous na yo yango wana. Allez, toko tana kati ya soto solo la bambo te kolande parce que nana ba grande dame ebele hein. Côté na ba grande dame. Je n'aime bien, je te fais de gros bisous. Ba bisous na yo yango wana ba grande dame baza vraiment ebele. Muke bazoya. Maman Suzanne Amine, je te fais de gros bisous Maman Suzanne Amine, belle comme moi, je te fais de gros bisous. Les lots tozo solo là. Yande komoko moi si benga po yebisa ngai azana ba regret, azana ba souci, aza victime. Ya relation moko boy quelque part. Yango te ko solo pona batu o ba manipulaka batu te ko solo la à propos ya ba manipulateur na ba manipulatrice le te ko solo la na ba pona bato baza ba bipolaire te ko solo la pona bato baza bato baza ba menga ba nani ba pervers narcissique baze belé auto so abiso na bango lelo ndeko oya mo se bisinga biki maman Eliane tu nazaki na relation nanga ya bien. Relation vraiment ya malamu nazaki nango maman Eliane. Maman Eliane tozaki na relation nanga ya bien na kina moninga nanga moko tozaki na vraiment malamu. Wana Nathalie na pesi susu Mireille na grande dame Mireille Ngeso. Boyoki kombo Mireille Ngeso. Grande dame, na pese sous ba gros bisous. Joyeux anniversaire ya mariage na mino Mireille Ngeso. Waneza bato ba linga ka mama Eliane tu na motema moko. Oyo mama Eliane to sala musala pona bango. Ba sepela ti lelo to garda ba relation. Ba gros bisous na Vivi Colette Wenge. Aka na kata famille wana kaka. Ba o na tikala na bango ti lelo. Ba gros bisous na maman Nelly, moi c'est papa Rémi Boula. En tout cas ba bisous na bino surtout. Ndeko a moi c'est bisinga le bema Eliane tu na zaki na relation nanga ya bien. Relation nanga vraiment ya malamu relation nanga na zaki nango. Mais sikoyo mama Eliane yebika ninge zala ka o l'ami de mon ami c'est mon ami. L'ami de mon ami c'est mon ami. Relation wana pe mama ezaki pe relation moko ya. Bomoni balobi ya. Abi relation nanga ezaki relation moko ya.
sikoyo nazaki pe na moninga mususu mama Elia Nitu olie na vanda na nga la vanda kite na kamati sikoyo relation na nga wana ya malamu na lakisi na moninga moko tozalaki na ye ninga zaka l'ami de mon ami c'est mon ami tant on a lakisi relation na nga wana ba échange ba numéro de téléphone et salami tant ba échange ba numéro de téléphone et salami moninga wana bandiko sa nini babandi pe kobengana kopesa na mbote ndenge ezala kaka oyebi mutu na sima moninga bobandi kobengana na ye bobandi kopesa na bambote bonne santé bonne santé bonne santé bonne santé. Sikoyo maman Eliane, qu'est-ce qui s'est passé? Il kamboele ki ezaboye maman Eliane. Camarade yo nga nazalaki na ye. Oyo nga nalakisaki ye camarade nanga. Ye akoma kobenga camarade wana mingi beaucoup plus que ndenge kutunga na benga camarade nanga parce que nga vi nanga musala na musala kobenga na moninga nanga moi hein. Ozolekisa mwa mikolo me ye akomaki mwa kobenga mwa mingi akomi kobenga camarade nanga wana bandi kobenga camarade nanga abandi kobenga e kosala ke bango pe baye kotisser relation moko relation na bango komi pe relation moko komi vraiment forte ke baye komesana mingi mais sikoyo mabe eza wapi mabe place ko kote ezake soki bango mibale wana babengani balingaka tenga na ye bake babengani sikoyo mutu alingaka te ezali oyo nga nalakisaki moninga. Troisième personne on a côté na kati amitié na biso pour comprendre bien. Troisième personne on côté na amitié yenda azalaki soki abengi camarade moninga wana akoyebisa yeke koyebisa botolo kelaka mukoli solo kombo to pesa kama mukolo Nadine koyebisa na Nadine teke na benga kiyo po molo kwanga na yebi na sima Nadine ta musunde na wabengo bomona Nadine osepela te pour tanga no makila na biso esa nini ekutani koyebisa Nadine teke na benga kiyo ye pa bi mutu eba mutu kana sima mutu makila na biso ekutani ngoto oso na biso sikoyo mutu o Nadine akoteki na kati ya ba relation na ye mama oba kono ba kasumala nganda musala na ye nini abandi sikoyo kokabola Nadine muke na camarade na ye wana abandi kokabola muke na camarade na ye wana manipulatrice akomi ko manipuler camarade ya Nadine abandi ko manipuler camarade ya Nadine abandi ko manipuler camarade ya Nadine mino mo boyebi ninga zala ka batsoki bovandi boko so apeli solo boko benga on kotonga to pe kotonga te tout comme lisolo koza tout comme pe et kokiko zalate un peu comme ça. Nadine amoni camarade na ye bazalaki na ye malamu camarade na ye komi soki bazo solo la komi ko moi ba piki moi oyebi kutu boye oyebi kutu zo ko alkela zo ba wala bomona na babokilo na bomoni babokilo bango babalanga papa na mama nitu bango wana o bomoni na photo babokilo na ngai papa na mama nitu bango wana. Nadine alobi mama Eliane sko camarade nanga oyo tozalaki na ye bien banda na kota troisième personne na kati na biso. Troisième personne aye kokabola biso a manipuler moninga na ngai. Troisième personne a manipuler camarade nanga na modèle moko ya kosakana te. Camarade nanga pe lokwa azaki faible et celle qui ngana camarade nanga tokabwani. Po camarade nanga azaki faible po nani moni koyoka. Camarade nanga to yoko kabwana. Tant to kabwana camarade nanga na mona camarade nanga abendana wana Nadine mutaolela. Camarade nanga abendana. Ce qui n'a bien camarade nanga et comme tantôt plutôt moi yambi te nga mona senti qu'il y a un problème tozara boy te na moninga ndenge nini boy lokola pe place mutu akufaka mutu mo azanga ka wana te pona ko sunga ye na ye ko kaka boyo yebite camarade na wana aolinga suko yambo te pona nini tala kutu na yo ki alobi boyo ki yo tongaki nga na tongaki nana yebisi abi nana yebisi ye nana yebisi ye mutu amisa to cheki na kati na bino mutu akende ko yebisi makambu yango moni asali nini a éviter yo. Vous comprenez lisolo Nadine azalaki na camarade na ye camarade yango pe ya malonga ya famille ya aye ko kota troisième personne na kati na bango troisième personne asina akaboli bango yango le ne kolobela ba manipulateur na ba manipulatrice baza ebele akosakana te ba mythomane baza ebele akosakana te na poto ba bipolaire baza ebele eza na batu mutu akoki kofonde likambo na kombo na yo akomisa yango pe ya solo afabrike likambo tellement alambi yango ake koyebisa mutu oyebi te tala ye boye ye aloba boye mpo na yo ozomona ye aloba boye don na modele akolobela likambo yango okomona yo okoti zizani na baninga na yo
Pona nini? Parce que baninga baza manipulé na mutu. Ba manipulatrice, ba bipolaire. Baza ebele. Bango basala kamabe sans réflexion. Ata zo salo mabe. Ba réfléchissa raté. Bazala rappelle en son monté, son ni pète que mais mouton nga yebiete, mouton Nadine mouton la kisingaye. Mais comment Nadine la kisio camarade na ye? Yo kateli Nadine corne, aucun de ko bébé sur relation à Nadine. Est-ce que ça malamu? Est-ce que ça malamu? Yo Nadine mouton la kisio camarade que aza camarade nanga. Yo ke ko beta corne. Au moins la mouton sali fête. Au lieu d'inviter Nadine ou à la kisaki moninga te, il a préféré inviter Mouto yo Nadine à la kisaki. Mais Mouto Nadine à la kisaki pe moi avant de réfléchir bi ngai na eba ki était. Nadine Mouto la kisaki nga. Bon c'est la fête. A ben si Nadine ta ben saka nga ekobima mabe na osani na okena nga ete. Mouto abone ekokende. Wana siko moninga na bakabola ke moi maele bo motesani ni ezongi. Ata to kabwana bisona Nadine, mais Mouto na sali fête ben sanga te na kokende te. Pona yebi yepete na yebi na simaya Nadine. Wana mutu amaele mutu esali. Yango na yeko expliquer na bino bandeko lelo. Boye bakende to vivra boto vivra na ba manipulatrice. Ba manipulatrice baza bato babi ko manipuler bato diviser pour mieux régner. Ba manipulatrice za mutu mo wa mona kayoza kana mutu motema ne sepelaka te. Ye face la par tous les moyens akabola bino. Ba manipulatrice baza bato ya vandi a fonder likambo ye nango ko yebisa yo tala boy. Soko un esprit faible au monde ndimi likambo ya ebisio. Alors bato foi ba boy ba ko détecter ba manipulatrice. Surtout ceux qui oyebi mutu wana na sima ya mutu. Au monde bandi ko ya ko yebi so makambo maman faut beaucoup de réflexion, il faut beaucoup réfléchir. Il faut yemo komitu na bi mutu ngana yebi ete. Un tel mutu la kisinga mutu yo. Mais ndenge nini Yesu su mutu la kisaki nga ye abanda ko ya ko bananga so mabe pona mutu yo. Il faut beaucoup de réflexion, il faut ko réfléchir. Ba relation mingi na poto oyo eza ko kufa pona ba manipulation ya batu mususu. Okomona batu bazaki na bango bien, mutu moko boye ko manipuler bango ba relation mwangani, ba relation kabwani. Nzoka makambo nyonso plus tard oyoka ezaka nango boyete, ezalaka nango lokuta trop tard. Mais ce que c'est sopane et sopane zonga susute. Wano komona ngoza trop tard relation na bino c'est ça nini, relation c'est baby. Ba station radar. Tongo etana baninga bakenda kezando mama. Yo kaka koluka banganda ya matongi. Lisolo ya moto eleka te okoma masueleka libongo te. Yoko mate ekoma kobenda maloba tana mosika. Baze bele tongo etana kende musala te. Malamu manipula kabatu bokeba na ba manipulatrice soko vandi ndeko omoni mutu aluki yo omoni mutu abengi yo alobela yo mabe oyebi ya alobela kayo alobaki boye pona yo oyebi alobaki boye pona yo motali na relation na bino lobi toyebana kina mutu ndenge nini bon mutu ape bayebana kina ndenge nini pourquoi lelo ya koyebisanga boye il faut beaucoup réfléchir sinon vous allez casser vos relations après plus tard vous allez le regretter munda loba faut savoir garder de bonnes relations. Ba relation, ba protéger yango. Yango wana le jour d'aujourd'hui, ce que moni mutoza na mutu na yo boyoka na kana ye bien bo malamu, il faut que ça l'attention ko kotisaka l'ami de mon ami c'est mon ami. Il faut boye ba ko protéger ba relation na bino. Il faut qu'on y ait protéger ma relation. Il faut pas présenter tes amis à n'importe qui. Non. Il faut qu'on soit très attention. Qu'on lingate ba ninga na yo. Au présenter bango. Non. Il faut qu'on soit très attention bande konanga. Ou quoi qu'on regrette ba relation na yo. Ce qu'on a ba relation na yo, yeba ko bomba ba relation na poche. Yeba ko bomba ba relation na yo. Pose ko bomba ba relation na yo te. O saleli ke nini? Nga ko tune na zabwe. Et c'est le côté. L'ami de mon ami c'est mon ami. Na like ça oh, na like ça oh, na like ça oh yo. Lobi makambo ko kwela yo ko sa nini? Okolela. Okolela. Oya ko ba nga ye. Soki na yebaki. Alors soko yebaki ezate na minito yo la ndama te ya mama elia nito. Batela ba relation na yo. Bomba ba relation na yo. Ba ona no bimisite soko yebani na Jeanne. Yo zalaka na Jeanne. Soko yebani na Jeanne, zala na Jeanne.
kokotisa matondo na relation na wana Jeanne te. Po lobi matondo ayo kabola wana Jeanne. Soko yebani na Monique zalaka na Monique. Koya kokotisa matondo na relation na wana Monique te. Po lobi matondo ayo kabola na Monique. Mutu na muteba kubomba ba relation na ye. Ba relation ba bimisa kango bimisa te. Mutu na mutu aye bandinga kobatela ba relation na ye. Parce que za na bato baza na faible d'esprit. Eza na bato ba na faible d'esprit. Ceux qui manipulatrice a manipulé. Ceux qui ont faible d'esprit na ye andimi makambo ba yebisi ale yo pe na ye bokabwana te bokabwani. Faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention à ma relation. Relation, il est carambon on est lengi. Relation, il est kimbon on est lengi. Ma relation. De quoi na moi ça le bi maman Eliane ni tout. Nadine aleli abi maman Eliane. Na vanda kabwena zo kanisa na bi moi so na poussa ki pembe na nga pona nini. Yongwana pe na vie soko yeba na muto avant pousser pembe na yo lukana no tabatu mbele misa totuna bi muto azoluka na ki camarade est-ce que bobi comportement na azalaka ndenge nini batu ba expliquer on ke tala ye azalaka boy soko sepeli bosangani o sepeli bosangana te ba relation ba batela ka yango bandeko nanga eza na batu mususu alingi ko mono za malamu na baninga te oza malamu na batu te. Tant azola la zo réfléchir lo ni na ko sala pona kabola bato mbale alale akaze lo ko na ko sala pona kabola libalo yo alale lo ko na ko sala pona kabola amitié ba manipulatrice mais elo ko malamu ezaki muto ko sala conscience na ye azate bango ba manipulateur ba manipulatrice wana conscience na bango tant ba vanda ka conscience elobeli ke est-ce que makambo zo le beza solo eza maladie il faut qu'on se faire soigner. Il faut qu'on soigne maladie wana. Ce qu'on a manipulateur, osa manipulatrice, osa mythomane, osa bipolaire, ça là est fort, Luka médecin, expliquer problème na yo loba na munganga. Loba ne docteur, nga nazaraka so na vandi boye, na kaniseli mutu makambo lokuta na kanisi na koseli mutu makambo, mo tanga koseli pe makambo, azo loba na ope kende ko tuna. Potom ayo bisa yo ke tuna yo loba na tuna na ngate. Mete azo biso tuna wana. Po akase yo dejo tuna te po ayebi ke okende na oko tuna te me makambu ya zoloba eza ya lokuta. Conscience. Muta kosa conscience na ya azate, atoza manipulatrice. Atoza bipolaire, atoza mythomane. Conscience na yo moko okosa ngote. Oko vando fabriquer le mutu likambo. O fabriquer likambo eza boye. E o fabrika wana ba façon nyonso tout. O memeli bato yebisi batu. Bota likambo eza boye. Tango yebisi batu. Batu musu pe bakoko ndima yo ke likambo alobi eza solo. Musu se bakoko ndima. Alors maman il y a dit tout. Elle tient pour nous les services traiteurs. Service traité, maman ni tout la providence. N'a pas fait la mission surtout. Tout nous sommes reçus. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plats, nos baillets, et qu'on nous voit le VIP. Tous vos événements. Mariage. Baptême. Très d'œil. Conférence. Donc il y a ta VIP. Maman, elle a dit tout. Mais à votre service, son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location est dans le matériel, location de ma voiture. Oh, ma scène, ma cassette, il y a mon rôle, le palais des productions, elles ont très bien. Donc, nous n'avons pas de nous n'avons pas de nous une seule adresse. Nous n'avons pas de celui qui suit de nous anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo qui bat. Oyo obani ministère nous passer ce qu'après l'anniversaire l'église. Maman dit toi ça. Elle vous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur,
service traiteur La Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur La Providence. Voilà, wana nde gagne pe na ngai musala ngabo mo service traité La Providence. Papa Wemba, le grand musée, paix à ton âme. Pasteur Francis Lola, wana bomo Pasteur Francis Lola, on a été là ke mafumbe. Baba langa na maboko Pasteur Francis Lola na fête na nga. Ta on a reçu la mariage, il était là le Pasteur Francis Lola. Wana tango mo Pasteur Francis Lola otunie qui est Eliane ni to expliquer yo. Donc, papa, Zobala, papa, ni toba langal tianga lo pété na mosapi. Il était là, il passait Francis Lola. Azaki wana. Pe attendant, papa, papa Wemba. Voilà pour tous ceux qui sont tokenés na mukuse, na kolo baboueke. Mokileza ya kobeba, mokile komi na suka, mokile lingo komona batu mbeleba yo kanate, mokile lingo komona batu bazala malamu te, eza na batu bana molimo ya division, molimo ya destruction, mutoko vana biyo penza, yendengeza wana. Ti ngana osala nini na ko baby sele ba relation na nyonso batu nyonso ngana yebi na nzela na ye bango tu na ko sele makambo me loka malamu eza nzamba lola ndeko zala mo Kristu ya osambelaka kozala no pharisien to mosambelaka na yo nzambe nde mosukisi nzambe nde moyebi na nyonso Nzamba sondaka le rein le cœur ya moto nzamba yebaka ata ba manipulateur na ba manipulatrice on esika bango ba vandaka conscience na bango ba kosa conscience na bango te ba sala ka makambo yebi peza ke makambo na osala nazo kosa ya lokuta mais tellement mesani na lokuta tellement ba mesana na ko manipuler tellement ba mesana na mythomanie c'est plus fort que eux ba ko tika ngota wango bande konde boza boye bato ba otalanga soko yebi koza molimo manipulation na kati na yo webi ko manipuler bato en tout cas mona munganga so webi koza mythomane mona munganga oza bipolaire mona munganga po bika ndeko na dina lelia ndeko na dina leli ba relation ndeko na dina lelia bima meli ni relation na nga bien moninga na nga tozalaka bien mais moninga misa to na ko la salami de mon ami c'est mon ami oyo le col écoute qui peut aza faible mentalement yes quoi kamati a saline a laver cerveau et celle qui ngana distance to bendani distance parce que azaki na nerf solidité yangwala ndeko soko moni mutayo ko biso so moni batu bazaki mi balé bakabwani moko ayeko yipso makambu lobani bota bozaka ensemble bisenga makambo te pona nini pota bosu bokabwani na weba nini kozo ba solo to zolo ba lokuta isa très important bande kona ngai très important mais ya malamu kaka Dieu il sonde les reins et les cœurs nzambe nda yebaka mutu nzambe nda yebaka biso ya babaka ya nkuku ebimaka na poisa mutu koko sala na ondenge nini ndenge nyonso lelo ko baby sa réputation mutu mokili ndimi mais lobby mokili tango ko yeba vérité ezalaka nde boye ezalaki nde boye ya bo mona ka mutu akenda liboso ko funda mutu ye wana ka tenda za na raison parce que juge tango koma ko juger makambo juge ko tuna mais yo ko funda mbangu mais na mona makambo za raison te mutu za na tort donc c'était un peu celle comme ngato so na bino na poko lelo. Faites attention aux manipulateurs et aux manipulatrices. Faites attention aux mythomanes. Faites attention aux bipolaires. Bazakwana pona ko bebisa. Bazalaka wana pona ko bebisa. Ba ba bomisa kate ba bebisa kaka. Nadine leli. Nadine plaira. Ezana ki camarade mususu Nadine leli abina leli moninga na nga wana mameli ani tutozaki bien tikoko lela Nadine azana regret soki na yeba ki comportement ya troisième personne nga na koti na relation mameli ani tubeta li solo po bato ebele basala ke basala tension ndeko yeba ko batela relation na yo bombaka yango pona yo moko relation na yo ko bimisa ngo te polobi oya ko kabwana po bolinga ko kabwana te boye ko kabwana po manipulatrice mo asali bosa nini bo kabwana faut ça l'attention pour la lelo to suki wana que Dieu vous bénisse.
God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nbeshani bana betu bon c'est ba toujours émission ngeza pona beb c'était pona kobongisa là c'était votre deuxième maman Eliane Nitou la reine mère qui me kaka. Je vous aime beaucoup, bisous, bye bye.